Deuxième réunion du Conseil des ministres et du gouvernement Samalou Konde Salami Mukolo Lelo vendredi 7 mai na vision conférence équipe ya ba warrior basololi na ndenge nini bakokumbela masolo kasi tokozongela bino na plus de détails na ba édition na biso ezali koya boyeba que IGF a publié communiqué moko wapi atangi bakombo ya bato oyo bazali visé na justice bango bazali accusé na ingestion pe ba détournement ya ba fonds Nangambo mosusu ba retombé à RAM registre des appareils mobiles Wi-Fi gratuits et ezali déjà opérationnel na université à Kinshasa na page ya journée internationale ya lelo mokili ezo célébrer journée mondiale des orphelins de sida ba détail ya ba élément oignon sur bokozwango lelo na édition na biso ya KNB News nulle part ailleurs. Merci la fidélité et confiance pour passer la KNB News Magazine et format Cabino. Toujours d'une manière très professionnelle, la zone est qu'on présente Bino. Édition Mokola Tikato Fongola on a béni. Wapi 2 personnes bakoufi pe banda ko belezeli incendié suite ya ba attaque ya ba ADF na village Kainama. Bonjour à détail et l'on a Nathan Siata. Ba homme armé identifié lokola ba rebelle ADF basalaki incursion na bagglomération ya Kakuka na Kingamuviri pembeni ya Kainama na territoire ya Beni na Nord Kivu pendant après-midi ya lobby jeudi 6 mai 2021. Information oyo ezali confirmée na presse locale mokolo ya lelo vendredi 7 mai 2021 na fonctionnaire délégué ya gouvernement oyo ezali affecté na Kainama alobiki ennemi azwaki d'assaut plusieurs entités ya groupement na katinango Kakuka 1, 2 na 3 et sikawapi a attaqué ba civil pe 2 personnes bakoufi pe 10 maisons ezali incendiées voire 2 motos pe lisusu batumbaki yango ndenge atalisaki Didis Isaya oyo azali ko préciser que bilan oyo pe ezali nanu provisoire. Tension ezali ya komata pembeni ya Kainama chef-lieu ya groupement Banande Kainama na tongo ya lelo vendredi 7 mai d'après société civile locale. Na minute oyo panique ezali na Kainama centre yango esalemi après présence ya ennemi na tongo ya lelo kaka vendredi oyo 7 mai na Malitu contre ezali situé à 3 km ya Kisui kobanda na Muziranduru ti kokoma na video ezali débandade populaire na ndenge ya kosakanate jusque là plusieurs civils pe bazali portés disparus ndenge a indiqué Zawadi Bin Kasumba président ya société civile suite na persistance ya insécurité o ezali caractérisé na ba tuerie ya ba civil. Chef de l'État a décrété qui état de siège na province ya Nord Kivu pe Ituri pour na ko éradiquer complètement ba groupe armé o bazali ko sala loi mopandi wana to kanisa ke musala ko sala makitoko pe FRDC bazali ko senga soutien total ya population pour na état de siège oyo pe musala oyo ko salema na deux provinces oyo ezala musala ya solo pe ko pesa ba résultat moko ya malamu pour na esengo ya population nyonso ya Congo mobimba Kinshasa et l'équipe partout. Naloba Kiango de Bandeli, inspection générale de finances, ba publié communiqué moko mokolo ya lelo, wapi batangi quelques ministres sortants ya gouvernement Ilukamba, pe ba DG entreprise publique ba o bazali visé na justice congolaise. Bon na ba détail, na Nathan Siata toujours. Inspection générale des finances et sikawapi Gilles Alingete azali kosala musala kitoko awute kosala ba enquête na emoko tala lelo oyo asali rapport ya enquête yango kolandisama na ndenge mibeko ya mboka ezali kosenga esengeli koyeba ke ba enquête oyo esalemaki pona ba ex ministre ba DG ba gouverneur pe ba parlementaire. Selon Gilles Alingete mutu ako échapper lisusu na justice ya mboka oyo azali te makambo ya ba immunité et sili et sengeli justice asala musala na epo liste ezali mulai et to ezali ko se resserrer autour ya ancien ministre
Ilunkamba, ancien chef de corps, gouverneur, pe mandataire public. D'après mission d'enquête, il y a inspection générale, il y a finance. Comme nous sommes awa, bakozala poursuivi na justice, pe bakozala mbano na bango ya misala oyo nyonso basali ya mabe na République démocratique du Congo. Ezali bongo Willingo Poste oyo azali na problème pour la destination ya quote-part ya ministère ya ITPR oyo ezalaki prélevé na ba fonds ya péage ya Nzela Kini Matadi Lubumbashi Kasumbale s'appelle Lubumbashi Kolwezi na bongo au moins 2 millions de dollars ezali volatilisé. Willy Kitobo, ancien ministre ya mine Dirkaba na ye pe conseiller financier na ye ba retiraka ba fonds moko na caisse ya centre d'expertise et de certification de substances précieuses et semi-précieuses pour la destination moko inconnue. Willy Bakonga, malgré azali endettation kasi, azali peut viser na dossier mususu ya détournement ya ba fonds, ya mutuelle de santé des enseignants, pe affaire yango ezali au moins ya 3 millions de dollars. Par ailleurs, inspection générale de finances azali ko saluer certains na bango oyo bazali pe ba ancien ministre Ilukamba oyo au départ bazalaki pointé kasi après ba enquête oyo pe ba justification na bango etalisi ke bazali innocent par rapport à musala na bango ndenge basalaki ezali bongo Jean-Lucien Boussa pe Julien Paluku oyo bazali reconduit respectivement na ministère ya commerce extérieur pe ministère ya industrie. Côté ya ba directeur généraux ya ba entreprise publique oyo pe bazali na phase ya ko zala inquiété na ba enquête judiciaire ezali bongo Désiré Balazire DG ya Congo Airways, Georgine Selemani DG AI ya Foner, Célestin Pierre Rissasi Tabu DG ya OCC, Théophile Matonde DG ya Beseko, Maurice Chikuya Kayembe DG ya INPP, Franklin Mabaya DG ya SCTPX Onatra, Jean Bosco Kayombo DG ya SNEL, Clément Moubiayi DG ya Régie des Eaux. Lisusu ba gouverneur ya ba province oyo ba ko échappé na ba poursuite ya IGF ezali bongo gouverneur ya Équateur ya Olomami ya Congo central na ya Lualaba. Liste oyo ekoki kozala clôturé sans pourtant ko citer deux anciens chefs ya ba corps pe ya ba bureau na bango na koyeba bongo Janine Mabunda pe Alexis Tambwemwamba oyo bazalaki respectivement ancien président ya Assemblée nationale pe ancien président ya Sénat. Na bongo tukoloba ke justice ezali na sima ya batu oyo po na batalisa na mokili mobimba esikani ni bambongo wana ya population ekei. Souverain primaire oyo ezali peuple yende azali seul responsable pe esengelaki azala informé par rapport ya banquette nyonso oyo IGF ezali ko sala na yango esengeli ko talisa na ba congolais nyonso ke ba responsable public esengeli ba réaliser ke kozala nommé ezali lourde responsabilité oyo ekoki ko conduire moto na prison. Donc tant ba tchowana na musala ya l'état sala pour na intérêt général et non pour na ba intérêt personnel. Ba nyonso oyo batangami awa ba kozala poursuivi na l'état pe justice a kosala musala na yeba oyo ba kozala coupable ba kokota makala ba kopige ba peine na bango po ete ya ba oyo batikali ba comprendre que mbongo ya l'état eza ya mabenga na bango te. Kinshasa et l'équipe partout. Suite ya liste o IGF abimisaki mokolo ya lelo mpona kotanga bakombo ya bato bazali visé na justice congolaise. Population ya ville ya Kinshasa ezangaki ya koloba te bona na bango bazali na micro ya Hervé Zaka. Vraiment depuis époque ya Zaïre, au tout le monde lelo na régime Tshisekedi tout le monde est en côté parce que tout le monde est en époque ya Zaïre, tout le monde est en côté. Pourquoi on lobby yango lelo to comme on appelle bakomi kokanga bato babane koyiba na kesa l'état odosamba pe c'est quelque chose de bon oyo esengeli congolais nyonso tout à soutenir yango. Lelo nakopesa yo exemple moke mama journaliste na Onatra IGF akomi na Onatra parce que inspecteur IGF comme na Gilles Alingete akomi na Onatra asali banquête na ye a trouvé que oui monsieur Franklin azoki mbongo on a très belé directement IGF a été na président de la République a pesi rapport na oyo DG M. Franklin asalaki kaka na présidence wana en commençant par des cabinets papa na biso Guilain Nyembo DG wana ake na akei
la présidence de la République a corrompu tout que le conseil chef de l'État n'a précisément d'état cabinet chef de l'État. Bayoko rétabli M. Franklin, Balongoli Martin Abanek au jeu intérimaire. Pour nous, chef de l'État va neutraliser force IGFT. Ça forcément il y a bien. Parce qu'il y a des gens qui ont la corruption pour qu'il va neutraliser force IGF. Mais aussi le chef de l'État a soutenu Gilles Alingete. Parce que ceux qui veulent que neutraliser le IGF. IGF, ceux qui arrivent bon à oui que capable de à qui ça l'inspection va corrompre bango. Bali pembon. Tozo remercier Mokonza Mboka pour na idée ya malamu ayena ngo na kati ya Congo na kolongola impunité pe kolongola corruption oyo banaki kosala na kati ya Congo pendant 18 ans tomoni pouvoir remplacer utayi kozala. Chef de l'État a déterminé Congo et mesanaki na bamiibi. Soki j'ai failli kosala musala alingi Congo changer. Et le mwana bato oyo bazami tema mabe mbongo oyo ekoki ekota na kesi ya l'État po esunga peuple congolais mais bango bakomisa ba mbongo ya kotonga ba immeuble na bango kotinda bana na bango na poto soki je faseli musala na ye eza malamu oyo nyonso to okosala na mokili nde wana tokofuta bango bayebi oyo basali nde balingi bafuta ngo sikoyo eza mabe te mama nanga zo remercier IGF mama journaliste IGF ndenge aza wana aza mpona intérêt ya peuple congolais yango wana omoni IGF azosala mosala na ye normal ndenge esengeli ndenge mokonza mboka alingi yango wana omoni IGF bazosala mosala mpo makambo nyonso mabe esila na Congo chef de l'État asa manda na ye na ndenge malamu po peuple congolais asepela donc tozo remercier vraiment inspecteur ya IGF esika ozali continue bongo mokonza mboka apesi yo confiance mpona peuple congolais azala malamu soki okontinue bongo vraiment tokopesa bacoup de chapeau makasi courage malamu silisa biso bato basili kosala mboko mabe po mboko etamboli na mabe makasi IGF vraiment musala malamu mpona yo ram na baretombé nango boyeba que wifi gratuit ezali déjà installé puis opérationnel na université de Kinshasa bolanda bateknicien bazalaki wana lobby mpona koexplike lolenge nini kotambola reportage ya héritier Lukonji. Je tiens à ça vraiment balongo ya mingi na gouvernement congolais bien qu'il y a moi problème mo entre population na gouvernement siram oyo mais pour na mutu na mesana osala moi ba recherche wana je trouve ça avantageux vraiment je trouve ça avantageux système ram et permettre biso vraiment beaucoup plus pour que ba fo wana auto bando futa wana basalela yango na mambo ya connexion internet tala toza d'étudiants il faut ba recherche vu cours moi recherche puis et ça la moins bien vraiment position eza nango to sepele nango et vu que makambo ba crédit ba unité ba na bena ba kati ba sali nyonso là donc perturber vraiment ba mouvement ba tout vu que gouvernement tsheli biso ram to sepele makasi et ba initiative ba bongo ne toujours le ngai continuer pour le développement mboka et surtout na ba université en tout cas donc on est faut ça partout faisait un rapport au moins que développement et na éducation bateau tant que ba faciliter bateau ba internet na ba recherche et je crois que mboka et que liboso to sepeli makasi et voilà groupe Sénat c'est une initiative voilà en tout cas et ça les bien makasi vu que Sénat donc et ça les bien makasi moi là ça arrive tout là naza na L1 na faculté de sciences département biologie. Merci beaucoup. Le gouvernement congolais a pensé pour la bino ba étudiants à éduquer. En tant qu'étudiante, ils ont na wifi gratuit parce que il peut permettre lui de se connecter sans pour autant consommer ba méga parce que ils ont biso ba bon ebélé et puis que ça la recherche en tout moment ils ont réduire vraiment toute la consommation et puis ils ont aider biso tous à la ba connaissance na oza libanda tout ça. Allégresse liko mo sekeloka naza na faculté ya psychologie et sciences d'éducation na deuxième graduat na département ya gestion des entreprises et organisation du travail. Par rapport à l'initiative oyo bozu ya kocha wifi na université na biso eza eloko moko ya malamu oyo ko permettre biso totanga pe bien tosala ba recherche ebele oyo tobandaki kosala te parce que
parfois mbongo ezalaki limité ya kosomba bamega mpona kozwa accès na basite internet mosusu e na ndenge baya koinstaure wifi na banza ete que les étudiants toko maximiser plus bachance na biso ya kozwa na lors ya plénière oyo esalemaki lobi jeudi 6 mai badepute basengi na gouvernement congolais etia bamoyen nyonso en jeu mpona kosunga FARDC na bitumba oyo bazali kosala kuna na est mboka na biso pendant période oyo ya état de siège bana na badétail na Nathan Siata. Président ya Assemblée nationale Christophe Mboso Kodi Mpwanga na communication na ye au cours ya séance plénière ya mokolo ya lobi jeudi 6 mai 2021 devant ba députés nationaux a recommandé na gouvernement ya kocha ba ressources pe ba moyens nécessaires na disposition ya armée pour na assurer victoire na bango contre ba force négative boyebi ete mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo autaki ko déclarer état de siège na deux provinces ya Ituri. Plénière ya lobby ezalaki pour na ba député ko réfléchir pe ko débattre sur yango pe ko pesa quelques orientations par rapport ya oyo esengeli gouvernement et ça là pour na état de siège oyo ezala effective ndenge mokonzi ya mboka alingi na bongo pour na ko permettre na armée na biso ko assumer avec efficacité mission na bango fondamentale tozali ko recommander na gouvernement ya République démocratique du Congo à mettre na disposition ya ba vaillants soldats ba ressources pe ba moyens nécessaires pour assurer rapidement victoire na biso sur ba force négative nyonso pe ba barbare o nyonso bazali coopérer na est ya République démocratique du Congo. Donc veiller particulièrement en tant que représentant ya peuple et autorité budgétaire ndenge a déclaré qui président Mboso Kodi Mpwanga na plénière ya lobby. Lisusu asengaki na communauté internationale ba accompagner ba mesures prises na République démocratique du Congo pour na instaurer kimia ya solo oyo to luka depuis kala na partie est ya mboka na biso esengeli ko rappeler que état de siège oyo eko durer 30 jours ba gouverneur militaire nde bazalaki nommé oyo ba remplacer ba autorité civile na province ya Ituri pe Nord Kivu po basala musala malamu pe ko silisa définitivement insécurité oyo ezali ko régner na partie est ya République démocratique du Congo. Kinshasa et l'équipe partout. Baltesco Moussinia Congolais a bino sur le marché lame de rasoir Platinium triple X ozosa mosala kitoko bozwa idée na élément oyo. Baltesco Moussungi ya mboka aye lisusu kaka ndenge amesala kosunga cette fois-ci aye avec Nelson Platinum triple X lame de rasoir oyo atie na disposition ya ba Congolais na misala ya ndenge na ndenge eza na minu ya kosakana teta kaka bazali ko benga yango triple X, c'est-à-dire avec l'homme de rasoir oyo okoki kokata suki mutu mobimba osilisila bakwa pe o arranger mutu mandefu sans problème. L'homme de rasoir oyo Nelson Platinum triple X ezali kitoko bondi milanga kasi sango ya kitoko makasi oyo pesi sai na mitema ezali ke bakwa faire nyonso boyoka bien osombi kaka 10 farde ya lampe de rasoir oyo Nelson Platinum triple X oza na droit ya ndaku oyo lokola salon de coiffure moderne bakoya kotikela yo bango moko na ndaku sadi benga kaka na numéro oyo 081 85 00501 okozwa superviseur ya Beltesco oyo akozwa contact na yo pe akoya kotikela yo ndako oyo lokola salon epai na yo na ndako okofuta ata eloko te esili wana te yoka lisusu soki ozali pe na besoin bapesa yo mesa oyo ozali komona pe miroir mpona okataka suki na yo kitoko na elengi nyonso tunanga nini somba kaka 5 farde ya lampe de rasoir oyo Nelson ya Beltesco Platinum triple X oza mobimba bakoya kotikala yo mesa oyo na ndako pe miroir oyo yo na basalo ya minene oyo tomonaka na baville différence ekozala lisusu te. Beltesco alobi peke bacoiffeur nyonso à chaque fois bakobanda koutiliser lampe de rasoir oyo Nelson Platinum triple X bakobanda koenregistre bango pe na fin du mois bakozwa mwa eloko na cadre ya récompense po bazali bacoiffeur ya Beltesco. Kinshasa et l'équipe partout.
Lelo ezali journée mondiale des orphelins de sida. Mokili mobimba ezali kopesa maboko na bana oyo batikala orphelin likolo ya sida. Tala image pe commentaire oyo poyo pe ozomayele. Le 20 novembre. Le 7 mai ezali dédié journée mondiale des orphelins du sida. Toyeba que toutes les 15 secondes sida ebomaka papa moko pe mama moko na mokili oyo batikaka ba orphelin du sida. Déjà en 2005, selon les statistiques, nombre de orphelins du sida est élevé à 15 millions de enfants orphelins oyo bakufela papa to maman ya sida. Pe mingi bazala qui rejeté na société. Prise en charge ya orphelins du sida ezali défi majeur pour l'humanité. Défi moko économique et social très majeur et c'est ngeli kobunda pour na réinsérer orphelins du sida abandonnés na société. Orphelins ya sida pe bana nyonso affecté ou infecté na virus bazali parmi bana o bazalaka le plus vulnérable de la planète. Bango bazali reflet ya ba millions de orphelins o bazalaka na balabala pe babenga makaba shege. Na occasion ya journée ya lelo mbela epesami na gouvernement congolais pe na ba association etalaka bolamu ya bato babunda pona kozongisa bana o na ba droit na bango pe kotia bango na bisika elongo bani kobongisela bango société pe avenir. Kasi pour la jeunesse congolaise pe quinoise en particulier tokosenga que motu nyonso azala conscient na ba actes opposés pour esengo ya 5 minutes ekoki kobebisela yo vi mobimba izala yo yebaka koasime ba acte na yo ya malamu ezali ko se faire dépister pe dépister moto oyo olingi kobima na ye soit salela préservatif. Car si le mieux dans tout ça ezali ko s'abstenir et bomaka nango pété. Kinshasa et l'équipe partout. KNB News, première chaîne d'actualité, on continue Kasina Lingala. Moussa les osala makitoko ezo benda bajalou kasi boko piakande sala bien. To proposer bino extrait émission o ezali déjà na chaîne YouTube na biso KNB News. Bolanda Bonzambe. Na carrière na yo évoluer ndenge nini? Waouh, na carrière na toujours évoluer kaka na ngolo nzambe. Oui. Parce que je viens de dire que tout est grâce. Ma carrière toujours évoluer kaka na ngolo. Oui. Parce que carrière musicale c'est pas vraiment quelque chose qui est facile bala moko embrasser bamo bandi boy. Faut avoir un choix de Dieu, nous allons choisir yo pour ça le corona. Voir un cœur. Donc malgré mon pépé malgré mon pépé net nini pour pas faut pas comprendre mon pépé wa nous loba parce que des problèmes qui nous arrivent dans ma carrière musicale il y a des choses comme l'Arabie se cause peut-être il faut qu'on dans la studio il faut ça demande de l'argent il faut de l'argent ça demande de soutien il faut ça la boy il faut qu'il y ait quelque part les transports il faut ça la boy soutien wana. Donc pour s'en sortir nango ils a la facilité donc et comme la facile sur type enanzambo sérieux au centre à tout. Et après, Dieu lui-même va commencer à faire d'autres choses qui restent. Et on va dire que c'est pas facile, mais avec le Seigneur, parce que nous savons bien qu'il y a les canaux qui nous attendent devant. Peu importe ce que nous sommes en train d'endurer dans le désert, les canaux nous attendent. Parce que chercher l'argent, prier, combiner les ça, gérer les gens, c'est pas facile. Gérer les gens. Va avec la force que tu as. Donc cette force que Dieu nous a donnée, il m'a dit je dois avec cette force. Même j'ai douté de ça, je me suis dit nazamona muké mais mikolo bazali nazola kamba tout ça. Mais même bazo kanga m'a dit va avec la force que tu as. Donc lui-même il a eu la capacité ou nazana moi mon peut-être découvrir en côté. Mais il mo nzamba yebi moi bisinga va avec ça. Et il sait comment introduire jusqu'à arriver na mboka kana. Vraiment. Mais voix na yo kakanina, oui la voix na yo fort. Vraiment. Voix nous c'est trop fort. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Voix nous a malin mingi. En tout cas, nebi Nzambe akoidi encore l'équipe déjà awa na bonzambe. Aizali place ba santu. Amen. Alors vous avez place ba santu, nzamba ba santu otambo na. Amen. Amen. Mais frère, j'ai de au salara ba répétition au volurande nous ça la répétition na ndakuto car en église. Bon, ba répétition ça en église, ça en église, ça ba répétition église. Na groupe mbimba. Église ezali ba. Église na bandal tibango. Bon pe ka komba église pour ça répétition. Église la voix de Dieu. Comment pasteur n'a vu? Pasteur Dilton Kabunda, je lui salue en passant, mon pasteur.
Pasteur du temps Kabouna na salué maman Chantal et toute l'église de la Voix de Dieu na pesi bilombote na kombo na Yesu. Donc je travaille à l'église de la Voix de Dieu avec le musicien par semaine, je travaille 2 fois par semaine. Kinshasa etonda mabala ya katovanda batebele bakoma na bango couple sans que bazala reconnu officiellement kasi ba misusu pe bapesa mbongo ndambu conséquence nini ezozela mobali oyo apesa mbongo adot kasi asilisa te na famille ya mwasi bolanda reportage ya Hervé Zaka. Dot ezali symbole ou même biloko oyo mobali apesaka na famille ya mwasi na ye pona kobala. Selon culture pe ba coutume, chaque famille ba remetaka liste ya biloko pe misolo ya kopesa pona ko conclure mariage entre 2 conjoints oyo balingani. Kasi na manque ya ba moyen pe pauvreté na Kinshasa, ba couple belé se formant sans koleka na famille ni même converser dot. Ba misusu kutu ba pesa ba dot kasi ya ndambu batikala na banyongo batikala na biloko ya belle famille. Na yango motuna etunami conséquence ni ezalaka na bibali oyo babala basi na bango kasi basilisa mbongo dot te. Facture l'équipe belé. Moi mobala ko la capacité peut-être à la bilal topé budget na ya ba 1 million. Mais libala ba gérer facture à peu près ba $3,000. Époque en foot azo kokate mais ala bolingola moi sinaye. Au juste moi c'est pas ça bolingola mbale ba osani. Mais ba osana ba ngota ka ban. Mais ya wana papa wana ba komina ko mire na ba famille. Or ba bosani ke facture les gars gembele. À cause wana ne pesa ma. La conséquence mingi na kacha ya libala. Baba la moto tika nyongo te opesa mbongo tu. Mama pesa moto mbele tika na mbongo na bango ndeni. Il faut silisa. Mutu soki asisi dot te ezala ba complication bana bakufaka tant que moi so bota te il y a des complications na mariage eza ilesi nyongo ezali donc on peut si bon na ba norme aux en droit ko degré to na ba bezo koma alors il faut que ça bon aba to bo pa na kimia conseil na ngeza ke akene ko régulariser asisa mbongo aba ko ba fa na kimia ba so pe baza mbala bongo pe mbala ne conseil asisa mbongo aba parce que ba famille ba lo barami eza bien te. Esala mabongo wana na bakongo banyanga baza bongo veste moko ifezala site bon ce qui veste moko ezate bisote ezate za problème ba conséquence nango ya ko mona ke ko boto boti kizendi tam susu po mona bana mike esala ka bientôt bana ba okufa wana eza bango na bakongo ndenge ezala na bataba ndumbi na yo kaka bakitudi donc ntango bali fo futa na kitudi ozongisi mbongo libala wana ya kitudi nsima bobalani na mwasi bovandi bien na libala donc conseil na opesa na basi wana mibali wana donc ntango ozoprépare mpe na libala ntango obali mwasi il faut bokontinue na mwasi wana obali ye na miso ya nzambe na miso ya leta il faut yeba kosilisa mbongo nyonso to ya libala ezalaka bien makasi bon nakolobaka na mibali oyo babala mwasi obali mwasi osilisi mbongo na libala te il faut kende kosilisa epuis na baeglise oyo bino bosambelaka eza mpe mabe il faut normalement osilisa mbongo na libala conseil na kopesa papa luka mbongo na tu donc na moyen nyonso osilisa mbongo na libala wana. Culture pe chaque tribu bazalaka na coutume na bango kasi en général kotikala na nyongo ya belle famille to nyongo ya dot ezali vraiment conseillé te ezali pe respecté libala ezali projet o ezo mérité préparation soki ozwi temps ya ko se préparer nyonso ko salema malamu kasi zalande discipliné pe sala mariage na yo na ndenge na yo moko na ndenge ya kimia kozanga kokopie baninga sala nyonso selon ba moyen oyo ozali ko disposer sans kokota banyongo po ekoya ko rattraper yo na avenir banyongo ekosopa yo kasi na baparent tokoloba boye ntango bozosala liste ya dot botenaka toujours compte na conjoncture actuelle ya mboka na biso mpe bamoyen ya mobali oyo ayei kobala mwana na bino mpo soki botie nsima na kingo mingimingi mwana na bino mpe lobi ya kosouffrir na kati ya ndako ya libala mpo imagine ke bamarie nouvellement bakoti na vie na bango ya sika kasi na banyongo ebelebele mpo papa asengaki $4,000 papa asengaki $5,000 nde tikaka moto ake osomba ketch me alingi abala mwasi na ye kitoko te. Kinshasa eleki partout.
édition lelo comme na suka merci na bino bolanda kinga partout dans le monde pe merci na confiance bozali ko continuer ko pesa biso merci pe l'équipe technique pe rédactionnelle et ça qui mosala kitoko na sima caméra tozala ki na Hervé Zaka awa tozala ki na double poumon régie et simama ki na Timothée Kaembe na réalisation ya Nathan Siata toujours na coordination ya grand lait à communication Jinmo Kendinga bino tokutani mikolo ezali koya kasi na kobosa na koyebisa bino te bosabone massivement na chaîne YouTube na biso KMB News pe bo continuer kolanda biso ndenge tomisana biso na bino bolingo wapi Magazine, Kinshasa na biso, réalité ya